toza kuna secrétaire na matanga ya Kongo Diane lelo nde tozimaka ndenge na mabaka tozalaki bapaya toyaki bapaya kozonga ya solo ndeko na biso Diane molemo na ye tonso tona ye kokota Impression nanga c'est dans les bons. C'est une première dans l'organisation de matanga artistes et comédiens toutefois chevauchement et zaladé entre les artistes et les mots. Je dis grand merci à la famille c'est une bonne famille, c'est une bonne famille. Famille a Diana pour le chapeau, pour la compréhension et puis humilité vraiment sympathie vraiment Zambalola apambola bino. Liwa Diana ezala ebakisa élévation na ba vie na bino parce que Nzambe so alingi asa makambu na ye a décidaka autrement. Vraiment impression na ngeza ya tristesse aussi parce que Diana nga personnellement na joie na ye na travailler na ye na fait de l'amour à l'époque ezalaki groupe ya Nzonzi Modu Chasalaka ozalaka ba Diana ba modéo ba mayonnaise ba batisa na YouTube te wana biso ba CD Gilles Bavomo ba Rémi Kilola ba Alpha Bokolo donc na joie na Diana makasi Diana Mandela et puis je passé lui un jour et pas na bango utala tourna saison guitare to la pas bango ngana yo zwanda na tongo donc c'est un peu ça vraiment les a perte na monde na biso ya culture parce que Diana zaki ataka moko tu ne peux pas imaginer ça je sais merci beaucoup ça pour la bapanzi ça moko ça na bango musala na media hii ça bango ni pour na matanga parce que bapanzi ça na matanga dans le pays de Sarah Abisso, nous sommes des professionnels des médias, tu as 4e pouvoir, tout se comporter dignement. Oui, certes que nous avons des parachutistes, mais au moins il faut se conformer. Na baninga oyo batangel pe musalamu oyo kisa musalo osomité vraiment biso en tant qu'association de presse en ligne du Congo Apelco to s'organisaka na chaque événement à notre manière ya ota bis moko pona presse je crois bon même laisser passer na biso amoyo za na bis vraiment tozala moko nde devise na biso lobaka la confraternité nous oblige ya lelo pesa lolenge moko tout à fait dotier bis mais moyennant contribution chacun de nous a payé $1 pour nous bis et puis pour la peine de consolation après enterrement. Marco chose sur la ya Gabriel Azokota balandigo dans l'ensemble na ya Gabriel pete baditu. La Gabi, attends-moi il va battre. Ok, merci beaucoup.
Ndio sio neno na hivi bosa kana tu sio. Sio tomo chenza. Kama nina la mtu kuna toka kama la mtu. Jasira gogonde la odinza mbele na bima kwa kana na bafika na bamu. Kwa mesimba mipaka. Sasa kiso sambelite sasa panga. Naona biso na nani. Biso nyoso kama senza. Tuna sami boko nzambe. Nzamba alikuwa biso. Sasa ni loko de mshi. Sio nzamba baki ana kubika. Kuna penza mbasali kana na yeza mtu kwa bozo ya. Naomba kwa kita. Naomba kwa famille bato bazana ye bazana pamona problème saka biso bandeko bana tibambike surtout famille batani ya gabi na bino kasi ko c'est qui fait comme c'est qui famille bato bazana pas kotala oko c'est la famille oyo bazana vie makambo oyo bazana kotala ke famille babandaki na gabi de bien malade biso tina su to bazana problème donc on a un problème il y a mon message ça un message à gagner to le ndeko donc ndeko akufaki babele bezalaki nzamba sala ngolunde to na n'importe quoi ça c'est-à-dire to pesa chance te ne pas to pesa ta su to ba sa bemiso pona diana sala ki bozo no bala mutu ba si te pena to pesa no mère wana na ndenga be parce que ça trop jeune et puis ton diana ko pesa pas et pas ça star à l'internet c'est à passer to pesa pas mais madame ero ba chamoui moi il passe ma non ça peut ça ma bego mais na moment on le va parce que ça répond kuna kiana ya mambe vraiment yesa to mpende kololeza mpone ya suka hata na interview hata makambo e baki jana bout de vie parce que c'est pas la non merci journaliste